Bolokoko officiel, bienvenue sur notre chaîne. Abonnez-vous massivement, partagez cette vidéo et likez et commentez. Bonne année na batunion, soit bonne année na bagoulois. Baba Kouk Nangai, Gladiator, la famille, bonne année na Bino, bonne année à Mameli Mbizi, national, bonne année à Sam Kouk le nécessaire, bonne année à Hervé Mbika, il a battre, le bon bout de Moufinouko Europe, Vicky Toko, José Maké, c'est Vicky Toko na Paris. Maman Zozona Indie, biso moro bonne année na yo, bonne année na batutu, balingara biso sila biso l'impératrice, bonne année. Voilà, na ba image bozo mona gesho ingange, bozo mona oya pesi sima, oya koloka batuawa, to ebite to benga ngo kindo, kito to benga ngo nini. Karine Yamado. Voilà. Photo oyo ezali publié lelo na ba page publié yango. Ma page herbe moni yango beaucoup de pages ba sepelité ba ti yango c'est quoi il y avait qui vraiment intéressé na photo intéressant qui en fait na mi lobi na lobi oh mais batu oh ce sont des stars mutu oyo azali éducateur de masse ba sala ba film pour na ko éduquer public oyo etala bango ba sala ba film pour toyebi que théâtre c'est la réalité. Mais théâtre, les films pornographiques, s'il vous plaît. Tiaba, j'aime, s'il vous plaît. Maîtrise de soi, d'ici là, l'élote lobby, maîtrise de soi. Toroyamba, maîtrise de soi. Baba Kouk, tous à la prêt ou prête. Pour Noroyamba, maîtrise de soi. Meilleur film de l'année 2024. Et Nabi, que film, on a éco-frappé trop fort. Très fort, film on est frappé makasi, maîtrise de soi. En tout cas, to yebite niveau oyo, il y a film aussi la commis waouh. Bandeko boko melinga obo bengo dodo Naomi Ngolé ça joue na SB. Naomi Ngolé la atikala jamais que jouer na SB. Naomi Ngolé la bakuta na fila na scène na film ya Bobo Manoka. Oh bakuta na plusieurs fois na fila na scène. Et puis Mams loko lazali maman ya Baba Kouk alingara biso alinga kopesa biso le meilleur na ye azweli biso Naomi Ngolé la yango moni na ko isa Baba Kouk to yamba to lo bala bienvenue na Naomi Ngolé la Baba Kouk o bozo lo baka Aïtia joua non ezali première fois na ye mais non dernière fois na ye parce que SB est pour tout le monde SB est même pour na ba ennemi ya SB mukolo casting a ennemi moko ya SB au senga ka rejouer a rejouer SB c'est pour tout le comédien. SB est limité, SB va limiter en haut. C'est pour tous les artistes et comédiens. C'est pour tous les artistes et comédiens SB. SB il y a artistes nyonso. Donc, Mututu au casting aujourd'hui nous avons Chouker, nous avons Naomi Ngolé là. Ça nous montre que demain tu as peine à battre Moussou ya malonga. Oh bah collègue encore na kati ya SB. Voilà parce que au moins artistes et comédiens vous êtes les éducateurs. Boza batou oh bon influenceur peut-être jeunesse public ou est la rabino s'il vous plaît bon se comporter bien. Ya on azo lo balikambo na lobi biso tozo ya lo bela bino na télévision parce que to yebi ke boza ba star. Toyebi ke boza ba vedette mais en soi on dirait bino morbo mi yebi te ke boza ba star parce que mutu mi yebi ke nazali star mutu yebi ke biso tozali batu o to influencer a jeunesse na babiyema na biso na comportement na biso akoki ko s'habiller lokola Karine Yamado te s'il vous plaît Karine Yamado ozali mama o azali na bana na ndaku nazoye bate ba film nini o bino bozolinga bo salela batu théâtre ezali pornographique te s'il vous plaît Baba Kouk botia ba j'aime n'habite sur le bamabe théâtre ezali film pornographique te théâtre bozo ya ko éduquer bato baza otala bino likolo nango bozo ya ko influencer les gens qui vous regardent chaque jour chaque heure lelo to moni fille abisal ou l'impératrice mututu azo lukala ta lokola fila lelo fila mututu comme lukala na ba perruque mais ta c'est na ba perruque na ba film lelo fila pesi batu goût il y a chaque film o yara na habillement ya sika bilamba ya sika ezali bien
Maintenant que na film moro boye Karine Yamado soro yebike ba face na yo eza digne te ya rolata pantalon to ya romatisa pantalon. Pourquoi qu'on s'exposer boye devant public ou rota la film oyo? Karine Yamado, tu dois te respecter yaya. Oyebi na telle photo na kokide, je me suis dit oyo penza za maman ya bana. Oyo penza za li maman edikara bana na kati ya ndaku. Elle prend son temps pesé avant de dire je vais éduquer mes enfants. Je me suis dit non, parce qu'une mère qui se respecte, maman oyebi kazali na bana, akoki jamais qu'on l'a habillement oyo. Et puis na pièce en ozali policier. Ce qui battu au policier, au moins dit que on l'a ta pantalon te, m'habille-toi bien yaya. Là t'as bien. Comment tu peux exposer ton corps? Si manayo boy devant public et puis bozo yango boleki si yango c'est la honte obino bozo sala. Yango moni le artiste comédien baza na valeur te. Ngana lobi 2024 autoro télé mais la bon petit valeur tout ya artiste comédien. Nos artistes aujourd'hui basés sur la valeur T. Neti Karine Yamado soki muta moni neti oyo. C'est une actrice congolaise. On jouait film est-ce que film on a joué porno T? On jouait porno, on jouait film normal. Mais comment elle peut s'habiller à niveau oyo? À la télé au mort ba fait tout et bimi, pantalon et cocaïete, oyebi que c'est par net oyo kaka. Pour un exaté s'il vous plaît. Pour un exaté. Oyebi que au bonnet oyo ka obaka ba cube manger na sima, obaka biloko na sima pour babi ozara bongote. Net batwa lobaka net comment les nani ki maraku garçon. Oya même on a théâtre. Alors ba ke obaka ba cube manger. Yango e komi so bongo. Mais Luka Bilambo kola te bomba yo nzoto Karine Yamado. Respecte-toi. Jeunesse en auto public en boyo ko influencer bango na ba biema oyo. Yango nazo ba ke si la zo le cabino jour nu bozo tia tembe. Mais Karine yo roya na télévision o luko chrétien si là. O sala moi crête mort na si là. Tala biema ya si là ba film si là na biema na Karine Yamado. Est-ce que une femme qui se respecte peut s'habiller na ndenge yo lati? Et puis na bande quoi mi balo bando jouer na bango na habité so bando mi lobela nini. Ba o kake lengi romo na sima na yo. Sima on peut ki toroté propreté. Bien té. Pour la vie normale, moi, ça va sima boete. Ngana bi kitani tibe doxi. Et donc ça sima, azana mi pende, azana ma kolominene. Si ko yo zana sima, mi pende ezate, ma kolo ezate. Si me mata boy, au moins une conséquence. Ya ko mami kabiloko po ko masima munene. Tala lelo pantalon ezo ko kombata yote. Likolo nango ololo ba ke rolo o pesinga esimba na ngate bozo mutu mususu botia ye parce que ngana la tara pantalon te, nga pantalon matarate. Tu pouvais dire ça. Nga la tara pantalon te, nga pantalon matarangate. Bozo mutu la tara pantalon, mutu la tara bobo tie place wana. Tane bozo s'exposer artiste et comédien. Yaro moni lelo batu ba finga bino. Aujourd'hui les gens ne bazo respecter bino té. Artiste lelo bozo sous exemplaire té. Lesbienne bino. Pédophile à kati bino. Bokomi tout, batu ba bokera batu ba mbasu. Batu ba bombara batu, c'est toujours les artistes et comédiens. C'est quel genre d'artiste au bino boza? Pour muto penza ebi ke ngande na za boye na za mama ya bana quel que soit rôle nyoso ba tienga yi ya boye mwana na wana mwasi ce qui exemple peut-être na lobite kazara na mobali si peut-être que entre parenthèses alinga si ko mobali na ye akuta ina photo ya mama bo kilo bola ndanga no bia bakuk mobali na sikoyo akuta ina photo ya mama bo kilo en pleine scène. Si manio solibanda moi na yo a expliquer mobali na yo wana nini s'il vous plaît nebite so na lo ba mabe et todo sala makambu to raisonnaka. Pourquoi les artistes et comédiens botala kaka lelo botala lobité Karine Yamado oza maman ya bana tu es déjà responsable.
na responsabilité oh yoza nango Karine Yamado ata rôle on va pécho ya ndenge nini tu dois toujours te respecter parce que les images restent. Les lots lobité après 10 ans après 20 ans ou 15 ans bako qu'on a ba mona image ya boye ko qu'on a vu ça s'exposer en public. Pourquoi beaucoup me semble soni c'est quoi les problèmes? Genre vu moi comme la biso ba film à porno ma bé. Autant un film même moment au mito lobi oh film est porno. On doit comprendre film était. Toyé pas Karine Yamado ata ba tio aux policiers yango. Mais habite-toi bien. Sur Monique Simana yo ko tira pantalon te. Loba na rolo ba pesi loba ngai rolo bo pesinga. Na cimenterie na nga e simate parce que na la tira pantalon te. Simana ngai matisa pantalon te. Boye pona nini. C'est quel genre d'habillement? Nga mana blaguer te moninga 2024 bandero na bolimbisanga. Tous les anti-valeurs ya théâtre, il faut bon changer. Donc on faire changer c'est bino na maloba. Parce que nous on doit respecter nos artistes et comédiens. Bozali bateau bozo ça la fierté ya mboka na biso. Mais soki bino mo bozo miye baba valeur na bino te. Bo pesa biso pasi. Parce que oh ezaka obi yebi Karine obi yebi valeur na yote. Mais royen na télévision bani ko chrétien bateau ala tara bien ko le kayo. Bateau ba yaka comme film azo édiquer ko le kayo. Ogoyo sali critique na Babakou. Karine yo mona Babakou kalati le quoi yo en aucun jour parce que les Abakou se respectent. Mais regarde tu te mets là nous s'exposer devant Batou Karine. Sony hein. N'habite moi à mon yanga lobi que maman bravo, t'as bien fait. Olati bien. Moi n'habite que Karine yo tika ki théâtre ça ali sous théâtre to zongi mobile a peki zaki yo. Mobile yanga zo ko supporter charge to zongi di théâtre ou comment. Boye bisa biso boye expliquer biso parce que boye la biso na bana YouTube on ba lo yenga ma vie mobile nanga boye na sala. Karine ça me pense na ki partout mobile na boye ça théâtre. Mobile nga koki yo te amoni ko nuka fika wolo atiki yo yango bité zana pesa biema makasi ya kanda la théâtre oh bozo c'est duminer bino moko vous êtes des stars boza ba valeur ya mboka oyo lelo RDC tozara fier parce que tozana ba artère ya makasi battrice ya makasi. Mais ceux qui tous la fière na bino mais bino moko batu yango bozo miye batike boa makasi bozo ba valeur c'est que tu la jamais fier na bino il faut tout dénigrer bino à chaque fois tout moment parce que bino mo bozo miye baté si la zo éduquer bino tout le jour boto la ba genre ba film aussi la zo koma botela biloko aussi la zo koma botela ba genre ya ba film aussi la zo koma hôtel pena film yo mobité oh pena muto va raisonner qui a réfléchir comme film naï bozo comme un film kaka boye vaduku quel genre d'habillement est-ce que moi tu se respectera moi so peut azana mobali on considérer kaye ata infratine de la kaye même si tu es une actrice comédienne il faut bongisa habillement na yo. Arrange d'abord ton habillement. Oyo ta mobile on azana bandeko. Ndeko nini ya mobile rolinga ndeko na ye ake no bala moi ça ko s'exposer en public. Et puis ba théâtre na bino ba batala ngo 10 000 te hein. Ba théâtre na bino bokoma na ba 100 000 cas. Si ko 100 000 personnes batali Karine Yamado, cimenterie de Luka la Libanda. Elle s'est exposée boye na mi sabatabi bimiti cimenterie de Luka la Libanda. Boye penda lili tete. Est-ce que moi ça la ta boye? C'est policière té. Bien. Karine Yamado c'est la honte. C'est la honte Karine Yamado. Tu nous as défini dans notre saranaté. Boza la valeur, boza sans valeur. On ne peut pas vous respecter. Bon si ça va, vous bossez des valeurs à Bassi. Le victime, nous sommes des victimes. Victime à Makambo ya presse basala, victime ya makambo artiste et comédien bozo sala.
Lelo comme moi ça TV toi Zandumba. Moi ça TV toi ça fille légère. Or que nous ne sommes pas des légères. Biso za ba légèreté. Biso za ba légèreté. Bino soki boza ba légère, bo ça qui légèreté na bino bo ba biso boza ba légère. Biso to yaki TV pour na kindumba. Mais lelo biso comme ko fa victime. Lelo ba fille internet bazo luka libala ezoyate. Ba fille internet ba comme miluka makambo ebele ezoyate. Tout ça à cause de vous parce que votre comportement au bolaki sa batu. Et bibi c'est tous les TV et bibi c'est fit tout la télévision ndumba. Nous sommes des victimes, je vous dis à Bakouk. Ma fille est belle à la télévision, on a une relation sérieuse. Relation sérieuse des athées. Au moins, mon mobile sera viré, ma fille à TV. Ma tchèle, ma ndoumba, mon mobile à Saka tiki. Pourquoi? Parce que ma Karine Yamado va finir sa biso. C'est quel genre d'habillement? En tout cas, mon frère Gueche aussi, tu m'as déçu. D'accord qu'on a compté ta lekana. Guecho nous décevoir ngana nengo saranate. Moi je connais Guecho, je sais que Guecho c'est un homme qui se respecte. Guecho a respecté Rabat, mais Guecho tu peux pas permettre, il va permettre Karine à s'habiller boyer, natni il peut bo moni en bo vani bo tiki bo tourner. Non yaya. Boyete. Qui nous m'a bien boyer ba besoin tu t'exposes partout. Est-ce que nous avons besoin de moi na babilo ronayo? Bana na biso batala ba théâtre. Comme habitué que l'autre te boit autant na ba pareil zali ba nouvelage. Tout comme na ba théâtre tout comme qui me ba théâtre ba parenté. Parce que l'autre biso de bi que total na ba parenté c'est nouvelage. Si ko théâtre oh Karine Yamado sali est-ce que bana pesa ba rezoa temps ya revendre na ba parents na ba tali pesa film à Karine Yamado. To maintenant li solo normal. Ba para pendant bana ba vani pendant kumoro na sala ba ta film ay Karine Yamado alati biloko bimi libanda alaki batu ya totinda ba cube mangité d'après tout. S'il vous plaît. Totinda yo ba cube mangité. Totinda vandi na maboka te. Okenda ko luka cimentera salité yo moko. Zana cimentera niveau e cocaïne na yo olingi te. Olingi ke oza cimenteri moko est débordé. Parce que le roi est débordé, si porté. Habite-toi, convertir ni normal, là, ta robe. Oh, Bandeko. Et ça, Sonia, non, qui soigne si Karine. Non, qui soigne ma casse. Si la soit bénie. Parce que, habillement, il y a la moi, nous, à outil nandaku. Moi, nous avons une éducation bien habillement ici là. Il y a un monde ici là comme le rabbi ça va filmer bien. Il y a un monde dans le film ici là bon monde. Il y a un monde à SB à PDT à lesbianité. À bon le film était bon Olivier Landeni. Biso na SB PDT a raté lesbiennes a raté. Pour si les bique nazo éduquer ba tu na rota PDT ndengeni lesbiennes ndengeni. Ah non non qui passe, il n'a pas kanda makasi.